te yo zo ngo kangisa motema na bakadena Oh. Pona nini ozobisanga na kanga motema c'est facile ya bisonga 2 minutes mais bisonga wana pe ndeme manga batu na liwa bisonga wana pe ndeme manga batu pe na barrière ozoma yanga ne mobali nga na mwasi bali il faut basi musuba lula ye OK. mbala na kitoko azan sola bien alati kitoko mais batu nde baomonela bolingo na biso bango bazalaka na posa bisou awa pesanga bisou pour bako se tromper oyo batu ba se trompa roi Asiris na Bible soki kobimana mwasi mususu eza ko tromper donc a trompaka reine Vaski papa tokende musala mi tomona chemise awa kole eza salite wana eza futa papa te eza futa mwasi na ndako donc bilamba mobala sukolaka te mbala masalite basket a pembe komi kaki c'est normal eba baofinga nani normalement basi toyebaka te donc c'est très important aux ana mwasi na ndako parce que ça fait plaisir ya aux ana mwasi na ndako. Moi, ça c'est très très important dans ndako. Kanga misto na kanga miso. Kanga miso. Na kanga miso. Yibsa caméra zwangai. Cameraman zwa. Tu vois au fin en bal salité, bala salité. Moi c'est ndem toza salité parce que moi c'est ndem ta gérer ndako. Moi c'est muta gérer na mobile na bana imta simbi ndako. Mbala ke luka mbongo aye nango yo faut gérer. Donc so yo le mobile na yo azo lumba solo, c'est que maman oza salité. OK. Raisonner mundele abengi mwasi 7e bête après les crapauds, après les gorodos. Papa, vraiment, je suis pour biso na mboka na biso to le bara mobala le quoi aza le kola to benga mbali bébé en fait to benga mobala aza mwana liboso. Donc ndenge ozo traiter mwana na yo, ndenge ozo éduquer mwana na yo, nepe mbali ba éduquer epe mbata na agité. Oui, tindeko te za bongo après mariage, ça nango bongo. Ce que yi. Mais kangat. Bamushigi. Breketa. So non, donc bomoni on a simbi na matama na mandefu nyonso na simbi on dona lingi sunte okindeni ba dérangement na yoki loro la santupetelo aye kotikela nga fumbo na makayabu bon nga nalinga ko confier makambo na nga pa pasteur te pa mon pasteur aza moninga na nga moto yepe soki problème ça c'est que yepe foyaka ko confier nga ba problème na ye nandeni aza pasteur faut avant au juger na moninga faut o mituna na yo moko pourquoi mobali nanga a comme na niveau ko tromper mibali tout ba courir des jupons te tout ça na émission moko pona ko te ya basi parce que ba divorce est comme belé soko to tuna bango likama loba te ka mobala trompa kinga mobala kende ko zamo si mususu et pourtant basi bazo bossa na kie ezate ka lingi yo tete ezate ka négliger yo tete mususu mobala so trompaka eza grâce ya basi na bandako bizaleli o basi batana ngona ndako nde ezo pousser pe mobali wana kende libanda foye ba pende basalela ngo ba oye pasukaka wana ezalaka soko bendi na mutu koto tika mutu yo zun mutu nyonso ko lati après tant ozoki ko beta ego salo mabe ego pasuka mais tant otiki mutu nango
likambo ya koboya mobali pour tromper. En tout cas, on a évité pourquoi basi musu basala yango parce que nga na boya mobali pour tromper te. Nga so na boya mobali c'est pas pour tromper te. OK. C'est parce que na boye na likambo c'est très important. Ils a trompérité. Solo la vérité. Idée on a basi bazaka nango ki ya kolinga mobali sa mukanda te bo ba nyoko laka. Ba mibali na bango parce que ça na mukanda te comme gotinda tinda ye comme ko sala makamoko encore parce que ça na ngote en tout cas ils a idée moko bien te. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Check ça, fais ça fort. Lelele tokende shikoko lelele tokende shikoko shikoko. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune fidèle internaute. Bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération, partout dans le monde à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en face comme d'habitude. Merci pour la bandeko nyonso bozo komena biso, merci pour la bandeko tout bozo partager ba émission na biso, merci pour la page nyonso. Il y a communauté congolaise ne bozo poster, bozo pesa biso Fox, merci. La bandeko nyonso oyo ba s'abonner à la chaîne YouTube na biso sur la Vérité, merci beaucoup. Bandeko no ba s'abonner s'il vous plaît, vous s'abonner. Merci Nabiso pour tout ça, 110 000 abonnés, 110 000 abonnés, n'a précisé. Merci, merci pour nous tout au travers de la bango, comme na c'est le tout les transferts les plus chers, les RTNC sur la Vérité des fois. Merci na Soule Kamara, Djuke Makuti, Emmanuel Lukambo, la c'est le Francis Mondia, roi des Amonda, roi Bilamba, Grand Calais, Amboka, vous êtes tellement belé, bateau. Vraiment, vous allez avoir un conseil, reproche. Je bien, merci. Je vais vous annonce l'émission. Je vais vous hésiter. Si vous avez une activité, événement, album, EP, concert, contactez Bissou pour la promotion de l'activité. Vous êtes dispo pour recevoir la promotion comme il faut. Être du gymnastique Marie-Belle. Soukanandoule. Vous avez une affiche en coca de marque dans l'itio. Je vous avez une couleur pour que bien affiché. Donc, les 2 août, avec les Karma pas, dans le théâtre du gymnastique Marie-Belle. Donc, on a vu que nous avons la place, nous mourir, surtout mourir. Surtout mourir, nous avons 10 ans ensemble. Félicitations à vous. Nous avons 5 ans. Félicitations à vous. Nous avons 20 ans. Félicitations à vous. Alors, il y a Bini, sa mère, Rumba. Avec Mokolo Rumba, les rois de la rumba, les Karma, pas grand parmi les grands compositeurs, les grands chanteurs, et on a vu Sokolo Rumba. C'est-à-dire, jour on a, sur moi chance, Sabela moi trop, pour que tu appelles moi serment à Yemoko. Sabela moi trop, au bout d'un jour, moi tonton moi à Yemoko. Mais ça risque que y concert à Karma pas tout seul. Mais là, tu as bien parfois, bien sûr, c'est célibataire, yaka. Si vous avez la mer, il y a la mer. Je vous organise somme le 2 août. Vous avez la place. Vous avez la France, s'il vous plaît. Vous avez la réservation à l'hôtel. Pour jour, on a après Rumba Karmapa. Vous avez la histoire et ça. Après le concert, vous avez Karmapa. Vous avez la salle. Le concert va mourir, va mourir. Donc le 2 août, vous avez billet, s'il vous plaît. Si vous avez billet, vous avez billet. Le 2 août avec les Karmapa. Pater Maestro, le 31 mai à Paris. Pater Maestro, le 31 mai, rendez-vous à Paris.
pour la première fois avec Pater Maestro dans le nouveau casino de Paris. Bandeko no ba jouer à place s'il vous plaît bandeko na braza na bibino bosumba bien. Pater Maestro ka sonité boso paete bosumba ba billet tozala wana pour nous soutenir artiste Pater Maestro le 31 mai avec Pater Maestro na rata Panama. Bonjour à place s'il vous plaît. Puis c'est déjà samedi, jour J moi c'est déjà demain. C'est déjà demain. Le retour à vendredi, c'est déjà demain. Avec mon amboka Gaz Fabulous Cinéma. Chaîne Courage. Dans le lobby de tout ça, dans un nouveau casino. Avec mon amboka. Tout le monde va placer. Billet était comme un sur place. Mais bon, je vais place parce que Calamite a la sold out. Dans un nouveau casino avec Jeune Courage. Vous avez place. Le lobby tout le monde a plaisir. Dans un nouveau casino. Et Padre Ferregola, Jésus de Nyons, grand parmi les grands chanteurs Yambo Kanabiso, grand parmi les grands chanteurs Nabanela, encore une fois de plus, Yambo Kanabiso, Oyo Papa Oyo Mandima. Grand parmi les grands chanteurs, Otis Jibim Pianandima, Kofi Olomida confirme, Raoui Ranson. Grand parmi les grands chanteurs, à PSP rendez-vous le 7 juin, à Bruxelles, à ING Arena, devant 15 000 personnes, à Ozalamotali Bosso. À affronter Bruxelles devant 15 000 personnes. Alors, Congolais, Congolaises, rendez-vous à Moko, à Bruxelles, le 7 juin, biso tout mon bondo. Naba Gaulois, naba gladiateur, tout le monde, naba mon bondo. Alors, bon, sommes pas billet, parce que bientôt là, Jet Set au grand complet, naba invité Belé, Bazoya, pour un concert au billet aussi là. Soyez nous sommes billets, s'il vous plaît. Vous avez place na yo, on a les padres live. Diable na live. On a les padres live, Moroti na live, les padres Ferregola. Ba mourir à bonne musique, ba congolais, ba na Suisse, ba na Allemagne, ba na Panama. Tout le le 7 juin avec les padres. 24 mai, la Pulga Cosa Nostra, Motona Tembe, Héritier Watanabe, jour J-30 pour la concerner. Billetterie zo gene kitoko mais to yibisibino calamité boyo ka pe sold out côté héritier parce que la billet zo tekama vraiment chaque jour nazo landela moi ba 100 billets zo longa ba 200 ba 300 billets donc sengina bandeko tout botala rabiso s'il vous plaît bozo attend yo somba ba billet héritier le 24 mai rendez-vous à Paris na Dôme de Paris avec Motona Tembe parmi les grands et des grands chanteurs Yambo Kanabiso parmi des stars congolais la Pulga Cosa Nostra Motona Tembe, grand parmi les grands chanteurs aussi, à Robetana Dôme de Paris, Richie Watanabe et aux la Somme. Donc, tu as invité tout au Bolanda Bissou, aux à la place, pour écouter la musique intelligente avec la Pulga Cosa Nostra le 24 mai, Moutazangate. Somba billet, soit une somme billet, concert Reza, le 24 mai, dans Dôme de Paris, avec la Pulga. Le 2 mai, frère pasteur Jonathan Gambela, après ce rendez-vous, le 2 mai, na Zénith de Paris. Tout ça, il y a bandeko tout, boto la rabiso bana na Nzambe, bandeko na biso tout, bolanda rabiso s'il vous plaît. Le 2 mai, rendez-vous avec Jonathan Gambela, waza mosali na Nzambe monene na mboko ya France, a invité biso tout yana bana, ba famille, ba papa to kumisa motasali kolona se avec Jonathan Gambela. Chez Coco, le 7 juin, au théâtre du Blanc-Meni, à Paris, au Lingio Seka, que vous hésitez déjà place dans le 7 juin, tout le monde avec Chez Coco. Vous savez que nous avons sur l'hôtel Arabiso, nous sommes habillés, tout le monde avec Chez Coco, nous avons surprise des belés, nous avons artère au Nyon sur le monde dans la semaine, tout le monde à Chez Coco, le 7 juin, au théâtre du Blanc-Meni. Vous en avez, s'il vous plaît. Merci na bandeko tout balandi biso, merci na ba dans monde entier. Toza pour na bino ba congolais, ba kinois surtout, toza na pour na informer bino na temps réel. Marambo toujours les canaux Europe, biso za na pour informer. Vous pouvez biso confiance, vous pouvez ça biso chaque jour. Merci ndenge vous allez connecter brancher na chaîne YouTube na biso sur la vérité. Merci pour la confiance, merci ndenge vous avez belé bolanda biso. Merci na ba tout ba partager émission, merci de l'avance, merci. L'équipe technique de Mobimba. Pasta Terminator, bonjour. Bonjour, Miguenyema, journaliste d'investigation. Bonne santé. On a un youtubeur. On a un journaliste été. On a un youtubeur. Bien sûr. Bien un youtubeur. On s'en a bien. Un youtubeur. Jeune courageux, youtubeur.
jeune moko boye. Bien sûr. Mon amasina moko boye encouragé. Bien sûr, ça fait plaisir. Journaliste qui est là, on peut na banchik. Je là on va diplôme. Mais surtout ba youtubeur. Amen. Mère Bio, bonjour. Bonjour, youtubeur. Bonne santé. Santé bien. Ah, au Dijon. Ndeni ba toi Dijon, tiki Dijon ndeni. En tout cas, na tiki bata Dijon bien et puis na si bango qui ok na Paris, hein, comment na papa. Ah ouais. Donc au la papa na Paris. Papa na bango. Papa na bango, très bien. Bon, fauteuil jeune émission mon na musique et pression sur aux anango yoloba pour l'émission. En tout cas, na sepeli makasi na ndengo ya mbinga na ndengo pesinga opportunité remata na kufana na fauteuil jaune pour la vérité na lingango depuis. Ah OK. Depuis na banda c'est pas na ba émission na yo na banda rêver fauteuil jaune nga bien jour fona fanda na fauteuil jaune. Et les lots sans effort na kutana babi youtubeur babi tcha ba contre mire ayambinga na fauteuil jaune en tout cas et ça n'a plaisir à makasi et ça biso bien parce que terminateur ele biso mère na plateau. Ouais, bien sûr. Bat bazo bat ba on di maté bat ba on di maté bat musu ba ça on théâtre on dirait ça baise mais bat ba bité que ça réalité. Non, ça réalité ça solo ba mona ndenge bandaki. Ba mona ndenge comment est-ce que tu étais venu à la maison? Comment est-ce qu'on a commencé ça? Nandenge boti bambuma nango donc bat ba yebi bien ndenge bandaki bat ba yebi eza ma sekite eza ma solo penza donc ou toujours ça la solo et puis motema nanga na motema mama et surtout tanaka yango toujours kende toujours en avant et tout en ande pour ceux qui y a lobby azoya au monde pas yi bon biso pe ceux qui côté nanga na lobby nazo kende au monde na kepe na yo tokei na équipe na équipe il y a solo la vérité donc là tu bazo confirmer que ça pena vraiment solo mais ba conseil nyo je pas battre est-ce que ba peso ba conseil nyo vanda na Merbio ba camarade ba vie ba kulutu na parfois ouais ba tu ba ebisinga ndenge na vanda na ye na sens que nazala bien ka na ye na linga ye nazala patient pour eza bolingo ezana no fresh naza sir awa tokomolandela un mois na biso awa nde tokomi bona badate oyo tokomokende na un mois na biso bada bolingani babanda tolingani tokomokende na un mois na biso donc bato bayebisinga azala na ye eza bolingo ya sika boyeba ndenge nini akobatela bakote faible bozongisa bopesa yango force bakote fort bolembisa pe comme ça boyeba ndenge bokotambola po liboso. Est-ce que changement peut côté na yo au senti pe changement côté na bana mère bio na vie na moi changement ça ouais moi changement ezali moi changement ezali na ndenge ke nazo lia bien na appétit et de temps en temps so na bengi ayambara téléphone to solo la na biso mibale. Donc naza bien donc naie problème ezate mais bio ndé yo ba conseil pe en tout cas je ba conseil belé hein je ba conseil belé ba nous pas mona ki papa ba le bi bon ba za mbali kitoko déjà comme on est boyé mbali kitoko donc les kamozaka ya ba na comportement bo fanda na bino hein vise la ka boy donc voilà. Je vais conseiller par rapport à la vidéo, tout ça qui m'appelle, ma retour. Wana kutu ya olobate. Surtout, même la vidéo, tout ça qui sur YouTube, na mona kiango, et puis sur ngamo ba retour, na ju m'appelle. Na batu musu ba benga pe mère bio so qui pasteur terminator asali faux. Ngamo na ba koto. Oh. Mo ba na mbokani. États-Unis ba bengi, Afrique du Sud ba bengi, Congo ba bengi donc ngala bi tant on a zaki awa na mona motute maintenant ce que mutabimi bakanda banjo bimaswa ezala bon point éviter bakanda ba comme ye belé donc batu ba sepel na papa nenga yaki et puis ba commentaire na une na réseaux sociaux ezaka bien entre ma beza ezali mais ezamuke ya bien des ebelé
balandaka badefo te tala mpe malamu tala malamu ya motu donc ya malamu nde eza ebele. Très bien. Parce que yo posi ba retour après retour na biso na Dijon ba vidéo contaki ba retour ni aujourd'hui. Bon ngana ba bengi ngana bamboka ebele ba Australie ba Suède même soki nazotambola na nzela nazomona komona ntango mosusu nayebaki te komona Pasteur Terminator mobali ya mama bio donc omona bato bazobelela na banzela na bakati ya bamituka na kati ya oyo baotambola mpe makolo baretour donc bato basepeli mingi basepeli nango nde moke baza neti tokoloba mosusu katikati mosusu mpe baza contre. Voilà. Mais Bio, ça a combien de jours à Paris? Vous avez pour combien de temps? En tout cas, on a un programme il y a ça 4 jours, mais comme vacances nanga normalement c'est qui vacances non ça bah pesanga mais le programme est changé. Je passe dans ça 2 jours. Ah ouais, 2 jours là. 2 jours. Après on va la simato programme on dit chose. Vous avez ce qu'on loge up. Vous avez logé. Vous vendez up. Ah, la zone n'est pas serre nanga, la serre na Paris. N'est pas ça n'a pas bon mon toi, toujours serre na papa na wera mon vendre à papa te. Ah. Moi respect faisal donc. La zone c'est pas serre nanga. Na leki na moni papa. Après na zone na famille. On l'a embellé déjà. Na sina la déjà banda après na okine rosilisa. Ah, OK. OK. Pasteur Terminator. Yo zana combien de combos? Nga nazarana moi bakombo bapesa nga neti na 5 Coran nzamba zalaka na 99 noms. Hein, les 99 noms de Dieu. Neti nga nazana ba quelques noms oyo bato pe babenga nga. Nazana bakombo musu babenga nga Aomo de Kulva. Kombo musu babenga nga Gigi la Mulonzo. Comme musu babenga nga champion molongi babenga nga bakombo mwa mingi mais nazana bakombo mwa mingi oyo baninga bapesa basirno na oyo papa na mama babotelanga afioti do papa moke. OK. Voilà. Bon, objectif ya couple ezati wapi? Bo mabiso ti wapi? Bolingani pour la vie, et pour un temps. Nga côté nanga na lingaki nanga pour la vie, hein. Nga na lingi pour la vie. OK, bon mais là na oloba il y a volonté nzambe. Donc ça a destin donc. Na wala pour la vie, mais nous sommes makambo nzambe. To ndaka ndenge nzambe awatambisa makambo naye. Pourtant to kutana ki to lala ki na makambo ngote. OK. Butumo ka bon makambo ekoyi. Donc to mo so makambo oyo lelo to za lelo to za ki na ngote lobi. On a mis makambo susu nzoka na butu eza makambo susu. Mais nazo souhaiter que ezala mabe. Mais na ochanga na chaka nzambe liboso nzambe ni mutu azo conduire biso. Mais vous savez combien de temps na poto? En tout cas, na umeli na sali na yaki na poto depuis 2008. Depuis 2008. Wow. 2008. 2008 na yaki na depuis mois de juin. Donc ça ba 17 ans na poto si je ne me trompe pas. 17 ans, 16 ans. Ah, umeli. 2008 donc 17 ans na nord. Parce que Terminator, vous savez combien de temps na poto? 25 ans. 25 ans en Nord. Ah ouais. Bon, Sigo, bon. N'habitez pas tout dans l'âge moi cité, n'habitez pas occupé ça âge non ou pas pour avancer la question là. Ce que vous dérangez au terme. Yo batu na âge moi cité. Te to ka batu musu ba moi si batu na âge n'était parce que ça moi si. Mais ça na basi musu pe ba âge na bango na média tout na ba TV tout na ba région. La minière à l'âge avancé. La minière à l'âge avancé. Donc voilà. Moins de 40 ans, plus de 40 ans. OK. Il y a plus de 50 ans. Bon, raison, beaucoup de qui
kimukolo bino mbale selon mama bio elo ni esalio oyo okuta na bolingo ya vie na ona na kimukolo aussi reprocher na nini en fait potis qu'on a balité moni des fois balobara basi ya poto ba impoli basi ya poto ba respecter amibalité basi ya poto balinga ko commander bolingo basi ya poto ba autoritaire basi ya poto mingi baza sali bibi kabiso kana respect ba mama basi ya poto mingi babi ko bonsanda ko tolo tolo ba salité basi ya poto gauche droite basi ya poto ba trompa kana ndako libala ndeto yoka mama bini na basi ya poto yo mwasi ya poto parce que ça dit 17 ans en nord mais raison ni oyo na 17 ans na poto mi bal pi bazé belé na mboko yo mais au réussir ko balaté to bala ki li bali ko famille ko betela biso ba réalité nini pour le lot na âge plus de 40 ans aux ana mobilité exact bon na ko dans le combat basi à poto selon la raison oyo pesi eza vraiment réalité té eza chaque motu a sa façon na ya revivre na vie donc ngai eza te que ti lelo na besoin na mbali tete nazaki na motu nazaki na motu depuis nazaki na motu depuis na ya poto motu nakutana na ye donc aussi là je pense il y a 4 ans hein, il y a 4 ans bon donc les histoires on a robeta on était pas concerné pe mutu mususu donc peut-être les histoires on robeta na télévision to tikana pe na ndenge pe ya mabete que non moi ça poto mobulu moi ça poto mabe moi ça poto dans ba raison moko OK ngani nazo ki décision donc pona fanda pende na fandi boza décision nanga nazo ki décision bi que non na olinga lisuti nazo ki décision nanga kolinga vous savez trop dur na ko s'engager lisusu te en fait selon na vivre et tout ça na bino na ko s'engager lisusu te avant na s'engager il faut na mona maki mutona oui be motema na ngendimbi mais ko s'engager na lisusu te mais le but quand na mutu na zaki na mutu na vanda ki pena bala tina ndenge ki ici la quitter mais on se reprocher la nini na divorce na mutu bozaki ne yo mutu zaki na ozaki tobi li solo obi obetate parce que ça privé mais on se reprocher la nini qui fautif ou bien sur 100% 90 ou bien 70 il y a ba faute ezaki parfois papa na ya kala to ezaki pa na yo c'est la sincère na biso si na obenga ngo penza faute ya moto na banga na daki fautif te mais ezaki penza kamba ba faute te na kati ezaki kamba faute te ezaki kamba ya kotala maintenant vie ya kotala kina okende wapi dona moto otali bambula bosali na niveau nini et puis na okende wapi est-ce qu'il faut na continuer par rapport à l'histoire est-ce qu'il faut na continuer bon faut non tout le monde qui tout s'arrêter parce que nazo mona vraiment évolution des personnes nazo qui nazo mona te ponanga donc les activités qui na bi qu'il faut na suka donc na qui continuer yo muto zo ki décision ya qui décision que non il faut na suka na meka na kotala nanu vinding ezokende parce que nazaki penza na restaurant nanga batu ba na bayebi nazaki na restaurant na Chalon-sur-Saône donc ezaki restaurant yanga na mobile nazaki na ye bon tant on a eu ba décision wana nazaki obligé à otika na tika na bino na bandela nanu vi yanga nazaki décision qui na kozala lisuna mutu na ko engager te donc on va na pona tala nanga moko ndenge na okende liboso très bien et ndenge na okutana na papa na bango Pasteur Terminator. Pasteur Terminator. Et là, on s'est reproché, si à l'âge de 5 ans, quelques années, on a moi si na hotel nanda ko moi si assure. On a kuta na moi si na ba âge de 5 ans quelques ans. Bon, nga côté ya ko se reprocher, nazo ko se reprocher na rien. Nazomona ndeke oyo nga nazalaki na ye toyokanaki te pareil bacouple nyonso ndenge ezalaka oyoki mama pa otobeta lisolo na ye donc esimbaki pena te donc tobanda kokende pena malamu te aza mwasi moko agangaka makasi asololaka très haut
soki azoloba matisi voix likolo. Est-ce qu'on a des raisons pour boire la moi si? Bon, et ça peut une des raisons il boire la moi c'est pour roi Asiris na Bible aboyaka la reine Vashti na pour na tonalité élevée amanga roi respect ya roi a pesaka ndingisa na mboka balukele basi balukele mwasi moko abengisi basi nyonso bakomo lukele mwasi après azwine kaka Esther et pas bali Esther donc nyetinga pe na mama bio donc avant na joyer nazalaki na mwasi moko azalaki pe moi amatisaka mwa mongongo alobaka na ngwasuma ayebi éducation te nani mobali nani mwasi donc nde salaki malamu te après nzambe patalaki naza mutu donc atindelinga mama bio et puis nazovandinga mama bio. Donc, il y a aussi reproché de l'autre côté. La nuit, surtout quand on a poto, tonton congolais, se comporter à ma baie, à passer la journée, n'est pas exotique, comme la massanga, on a qu'on a quitté, on a sokulita matina beto alali, on dirait éviter qu'elle a la moninga, azora soin en autres, on a mon côté, bah pour aller ah comme belé, on se sous la quantité, bah réclamation pas ça belé pour le tonton congolais, azora propre en autres, on était à l'inco chocolata, va matina beto, ala la mutu, ça a tiré provision, t'as foutu à la facture té, donc il pour nous moi c'est comment le voir de qu'on a moi si donc bah va na bango bongo donc bah zo reprocher pas l'inco changer té. Loyenge ba musuku no ba saper ba musuku na mbongo nyo sokenda na bilamba projet za te vision za te yo se reprocher na ba biloko na nyo sote nga ba biloko bumwana wana kisap basebele sap na lataka basebele te basebele te nga naza na basebele te nazaka na mama bio banda na vanda na mama bio na mama bio banda to yoka na mama bio nazaka na ye na basi mususta. Maman bio. Papa. Maman bio. Oui, bah quelque chose est fort surtout dans ma italien famille, bah quelque chose est trop. Parce que à la poto souvent tout le monde a moi si a boy mon bali pour tromper. Ma kelinga sous tromper pour les gars mon bali on va botani bana. Ça arrive na mon ango trop. Nana tout ka boy na y a tromper nga et tout ça. Moto a qu'ils ont trompé plus de 10 fois que mon balo a boye qui papa bananaï. Ah na poto tout le monde a moi si a boumi li bala. Avec mon bali gigolo pour mon bali musala et mon anate parfois contre 30 des ara bakayu pe comment passer pour nos musala malonga. A boye mon bali a poto a bengue gigolo mais moi si on a akena kin akezo kinwa ou asal même pas na fiche de paye banda botama. Balinga enaï. Abin c'est sous la poto. Finalement, bino basi vous arrangez, expliquez biso bino vous arrangez. Te ko sangisa biso nyonso te. Mais souvent ba negona basi belé, ba se comportera bon. Oui parce que tant olinga mobali, tu es baraté sur quoi tromper, ou ebi pété sur la tromper, ou ebi pété sur la malam. Alors comment ko boya papa bana, on botine 3 4 5 bana, 6 bana même pour tromper yo. Et loko a cause on peut pardon a ko répéter on même sous té na vie parce que l'imbécile mais basi mingi na poto a décidé abo malibala pour mo bala zo tromper a yezo mo bala ozo a ebiete a ebi combien de fois ta trompera ba fille a joué pas pisser confiance en fait de fait a côté ka ko tromperie na tromperie bon ningo expliquer biso côté na biso mibali to comprendre en pénalité bon en généralisé ceux qui ont expliqué des choses en dehors il y a réflexion gars encore répondre à place wana question les a bien parce que pour nanga eza ba erreur basi to ba rosala peut-être moi si soki azana net na zamu mama bio moi ba pique que kondu ba ndoto ba ngezo sala. Donc aux hommes qui non au la sous té aux arabes qui on est arabes on continuer et les cambia ko boya mobali pour tromper en tout cas na éviter pourquoi basi musu basala parce que ngana boya mobali pour tromper te ngana boya mobali c'est pas pour tromper te. OK, c'est parce que na boye
na likambo c'est très important et ça trompérité parce que presque mon bal nyonso atropant asala ngo eza likambo oyo yaka mutu musa ko sala ngo bal musa ko sala ngo eza te ka lingi yo tete eza te ka négliger yo tete mususu mbali so atrompaka eza grâce ya basi na bandako bizaleli o basi batana ngo na ndako nde ezo pousser pe mobali wana kende libanda so na kotna kotaba mama ndo lobi ke balobi basi ya poto bazaka salite bamususu en général ko tia salite moni wana 3 cas yo respecter moto abengi mo toujours respecter ngaba na mamati lobi ka bongsa nda ko te salite yo kene tinga nazo loba na ba mama baza salite donc ndenge balobi ndenge batu mibali balobaka awa na poto ya teke to lobi yango lobi ke ndenge balobaka ke baza boye bagangelaka mibali bayambaka mibali te oyebi fo na rêve fo na rêve eza association eza institution oyo eyedaka bafemme violée je m'excuse na kati nenga na biso yango loko oyebi yango te fo na rêve baza violé na este ya mboka na biso ezosunga bafamille ebele oyo ezozwa baproblème na este ya mboka na biso. Ah, d'accord. On peut continuer. Non? Eza penza ida bien. Question penza posenga, eza question moko même ngai na profiter pe kaka na ko pesa maman na biso mbote maman na biso ya Shalom ya Dijon, babi maman Sidonie, aki na maman Sidonie Landu moi si ya Ampo Gilele. Oh, maman Sidonie Landu. Ouais, chanter maman Sidonie Landu. Ayela ngaka alikama bi maman mère bio en tout cas il faut to banda kote ya ba maman. Tout ça na émission moko pona côté ya basi parce que ba divorce est comme belé surtout tout na bango likama loba te ka mbala trompa kinga mbala kende ko zamo simsusu et pourtant basi bazo bossa na kie faut avant au juger na moninga faut au mituna na yo moko pourquoi mobali nanga a comme na niveau ko tromper mibali tout ba courir des jupons te muso ba jigolo oui a courir des jupons à la rana sima ya sima basi pona ba bêtise te. Mais bon, on va bongo te. Mbali mususu akobima libanda parce que moi si bizali na eza mabe. Donc que moi si peut-être mbali aruti musala aye, oyebi même pas ndenga ko yamba mobali na yote. Oyebi même pas ndenga ko répondre mobali na yote. Surtout ba maman ba boko la tam subana ya bana na ya mibali na bango na bandako. Nyonso te. O mona mbali aruta musala ye boye. Directement yo bandie ko pese ba rapport ya mwana oza yakini na ndako. Na pese ka mwana mwa muke. Mbala uti musala lembi olotia biloko na mesa otinda ke na cuisine kende ko za biloko na moko na cuisine otia biloko na mesa mbala tolia ye moko yo ke na téléphone na ba to otala ba novela nyoso ne sala mobali il faut réfléchir comme par hasard ota musala boy yo ayi ke no sona zo nda ko yo mo sana otina na makelele au sani akena ndona na ba château rouge mbala mo telema na po to na Paris mbala mo ke na ba bar pona ni alekisaka ka temps pona oboya biloko wana et faire ko lekisa ta wana nde bato bakoyaka na ba tentation parce que soka zaki na ndako na kimia alinga ko atamsu na station msuta ya ko tromper ote mais tango siko akena libanda le bina fanda nanu awa na melata moko ya ka ko kana zonga ndako na ngana kendo akende ka rolala pona oboya makelele awsani akoyi na tentation omba la tromper yo. Et mibala malamu balobaka. Au moins on n'a pas signé pardon. Et là on est balimbi sarate. Pour lui moi je peux quoi ya peine erreur on a un jour. Il est pas limbi sarate. Aux hommes. Si quoi bas ne to wala to yeba raté, si on balaka sali erreur directement au bando juger. On a au trompenga, au tsodibo, aux ongsi bon. Mais tant mon bal o azu moi si libanda. Dès ba mba ba deuxième bureau. Yo bando se comporter ndene. Tant si yo yambaka yete. À quel libanda ka jour moko kozonga balongo les chemises papa ba voix bon so ko biso na mboka na biso to le baramobala za lokwa aza lokola to benga mbali bébé en fait to benga mbala za mwana liboso donc ndenge ozo traiter mwana na yo ndenge ozo éduquer mwana na yo nepe mbali ba éduquer pe mbata na agité mbata na agité mbata lokwa mwana na yo ya liboso. OK. Donc il faut oza na mwana mobali ndenge ozo na mwana na yo ya liboso ndenge faut za na mobali na yo malgré âge na ye. C'est-à-dire ne loko lo bianga mobali ba zo rassurer en fait ba traiter rien d'autres traiter moi. So na bande ko na biso ba réclamer mobali za salité na ndako libala.
bango nde baza salité mpo bayeba traiter mobali ya koma soin te ou bien ezalaka alemba déjà kozwa soin ya mobali parce que mobali aza lokwa ya mwana c'est-à-dire lokwa mobali aza lokwa ya mwana c'est-à-dire faut okata ye masasamba kokata ye bapoili nyonso ya nzoto kokata ye manzaka makolo na ya maboko kopousse komotive akota na douche asokola parce que soki nano babwina na baka ya boye ebele parce que à travers concept ya oyo nasalaki mpo bokutana na Terminator télé-réalité wana babama ebele babengi nga bama ebele babengi nga yango mona opose baquestion parce que na génération na bino batantine ya ba 40 ans matin na poto mingi baza bango moko bafemme seule babenga même nga nalukila bango mibali tout ça nesi bango boleka na tv bolobaki wana mobali te mobali akoya parce que nga na yo olukila mobali nde nini bayebi photo no te bayebi elongo te tout ça osoni bon après bino bozwi courage quand même ya kofronter média mpona bosangager boye félicitations à vous. Merci. Mais quelqu'un poser bon ba question mais merci beaucoup. Plupart ba benga bazaka ba 40 ans, 45 ans, 42, 43, 38. Donc ça chose tout ce pourquoi bokabo na mobali nao. Pourquoi bokabo na papa mwana azaki salité. Oh ba raison mo buga bon. Mais mobali akomi salité ndeni. Ce mobali akomi salité ndeni ngoto bisanga awa qui faut zo soin mobali lo kwa mwana. Alors, you muto permettre mobali akoma salité. Bien au baiki ko zo soin na. Eza question pe na pesi mbote pa bi kelele babi les grands mécaniciens bon selinga voiture pona koma lona kutana ba question oyo kuna yeba kiteki na kutana nango en tout cas na sepeli makasi na profiter pe na pesa mo ba conseil muke mbala za na salité te telo kwa mona na salité te moi si mon mbala no za salité yonde moto za salité parce que yo za ki propre mobana kuma propre atandenge ni na kuma kaka propre neti bomba to kinde musana na tongo chemise na ye otalité ndenga la moki occupé te yo lali no pongi wana babaso bazana baso bakenda musana batongo otokota côté mususu na bazana mama bazaka na ndako mbala oke musala ya otika na ndako osiveye bana et comme on a couple côté mususu mona ke mbala occupé sous moi mbala mosa occupé sous mobilité mbala muki na tongo yemoka ki babito okate mama ndefu ya zapi mutakokata na yemoko mais faut oyeba kola mutango mbala dola mukana tongo mbala balandaka ye ala muki na tongo akeko sokola kosisa kosokola na ye atoko onika ye te ko ba onika ye il faut otala ye parce que azobima na miso bato maintenant soki otala ye te otika mbala bino aye moka ye tisini mbala melanga masanga par exemple na jeje bangote mbala ki na butu amelaki ne masanga comme yana bakanda wana pe osiliki otiki alani na kwiti azola mukape na tongo ka ndengo na zubi lamba wana alati ka bongo minu kuta nikite tout ça abimi ka bongo ce que au fin mbala salité te moi sinde muto za salité parce que moi sinde muto gérer ndako moi sinde muto gérer na mobali na bana muto simbi ndako mbala ke luka mbongo aye nango yo faut gérer donc soki ole mobali na yo azolumba solo c'est que maman za salité. OK. Comment fait-il que on a l'emballage dans solo? C'est une opposant salité. C'est que solo nous avons kangote. Mais ce que j'ai solo on a ça la tout que on bani basukola pas non on ça salité tout ça ndenge nini. Ma ça samba no photo katango. C'est ba produit. Yo maman mto kende ko somba. Ce qui mbongo ezate le bana papa pesa mbongo il faut na somba télé. Yo mo ko somba. Obiki papa faut sukola na o faut sukola na o. Ce que kata yeba ça sambate yemoko akati mais faut faire ça bilamba papa yo moto sukola rango papa to ke na ça la kutu émission ngo kalaté papa to ke nde musalami to mona chemise awa kole za salité wana za futa papa te za futa moi si na ndako donc bilamba mbala sukola raté mbala ma salité basket a pembe komi kaki c'est normal et même ba ofinga nani. Normalement basi to yebaka te tant mozana mobali na ndako mbala bimi libanda bazomona salité de temps ba juger na mwasi bazomona ndako bo salité parce que azana mwasi ti mwasi na ki paraité mais pourquoi chemise salité pourquoi même na lo bango na libanda na monaka mbala msu ma vandi mambo ko vendre pe mente azo dégager de na salaka nini moi na sala blo na TikTok ça émission moko ba mibali bazana mandefu na bakini faut que ba ko soigner mandefu papa ataza na courage wana te
maman faut contrôler ka mona que non moi c'est mon bal nanga ba suki ne koli a ozaida okata suki te yonde mutu faut travailler plus o sambalo que no kata suki comme salité yo tozo mona parce que des fois oui mona te yonde mutu mona mobali na yo o yebi ki aza salité to za pop tant on finge salité cela veut dire que reflet on est zongela yo manzaka makolo ya mabuku fo voilà yonde mutu ko mobali moi c'est mutu ko landela landela mobali na yo mobali zo bima ok mobali ça peut dans un mutu ko peut taper batou ko peut kotambola tala ndenga zo bima la tindini ata so ko simba te mais tala quand même non ah soit quelle bande aza propre mais idée ko ba mbala za salité c'est mbala salité maman pe nanda ko za salité kele osele ba course ba sous-vêtements ba singlet sika et ça peut ka ba façon ya ko garder bolingo na libala mais effectivement des fois ba maman beli ba kuma ko négliger papa moni parce que muto ki ka imaginer muto ça la échafaudage abanda m sous 4 heures 6 à 16 heures et bikutu nzela te ba kenda osomba kaleso ay bin nzela wana te parce que tant asisi ne échafaudana aza fatigué de ouf aza KO il peut se les arranger nganda ku asokola amela moi alia à se reposer parce que auto ça musala vraiment écouter et peser mais au moins maman pas qui parané té akata ki manzaka maboko té asokola ki makolo té babiloko na yango mutu eza pena babiloko mingi basi pe bazo négliger mais bazo baté yango mutu vandi ça rappelle mobali alinga ke salo mabe atali moi c'est un sokola nga makolo singlo na lati mutu sombela nga moi sinanga sous-vêtements tout ça box tout ça moi c'est tant sombela yanga kitoko ce qu'on a que longelo moi si mususu conscience c'est grosonga parce que oui ba ko tromper mususu za rater na volonté mibali eza mususu mona momimo alibanda azo tche ba pression mona yali na posa ko tromper moi c'est été mais mutu moko ba sala ka connaissance a remonter ba pression na sorte que ba kuma pe ko bimane pour ba si pe belé ba na ba engagement te na mboko donc conseil za ka ki ba maman faut pas na solo ba ndeko pe ba si belé bo o bazana mibali na ndako bo zwa soin ya papa ko zwa soin pene papa na kolia bilamba na ye ba sous-vêtements baby bois qui relé sika ba singlé ko repasser ko landela propriété ya mobali ndi mama otolo ba mobali akola raté mobali za lokola mwana no ya liboso donc ningo zwa soin ya bana ni po zwa soin ya papa et ça pas une raison toujours vandate surtout pe respect c'est très très important na ndako pour mobali santara ki mobilité na so il besoin respecter je vous manquer respect et ça lokola alu sous mobilité na katanda comme lokola épave effectivement basimi bazawana ba mimona qu'en fait au mona ki yaza kitoko aya to mona ki ndina zabo so boyinga na uzwa mbali muswa kolinganga baso bazana emoneli wana et pourtant musunde ngo batu so bazo lingo libanda parce que ba moni ozana mutu wana na ndako nde bazo lingayo so ozaki na yete so ngamba calculer peyote mais mingi pe banga ko bongisa mobali po na ye azomona azobongisuka bongisi ba olulo libanda nde erreur yango wana si ouais mingi pe mingi voilà mingi balbaka ngana bi tantil mo rabi sanga bi so na bongisi do na bongisele ba kolula ko na ba se belé donc azo privé même mobali azo na sola bien libanda parce que biso des fois pour que nous luka parfait na la fête c'est dit et ça tant musalanda mais maman on attend au que pe na nino sombi mon papa parfait azobo sombi parfait bien parce que solo wana et retirer ba si mususu et ça peut ko bon ça peut moi si mobile ça peut le exposer mais ngana linga bongo ayo linga ko bon ça peut na mobile ngana linga so na zana ngaso ngai wana zanga na linga so na zana mobile il faut ba si musu ba lula ye OK mbona na kitoko aza sola bien ala ti kitoko donc otambola na mutu basi musu ba olule baza attiré par ye ngala linga bongo ça veut dire qu'on a un vrai job et on a mbala bien mais so otambola na mobali mbala batala ke kutu te donc on a kikaka so na mbali te mobali faut pas se lula e bon sabi que non atika mobali bon ba lula e te zere moi si faut tant mobali no abimi pas ça mobali na yo aza ya bango taza ya yo tango abimi tango ba tala kan nde ba pe ya balobaka ya soki oyo ba moi mobali ya malamu tala moi sinaye atande moi sina la dara basi so na mobali selo ka ndenge moi sina za ata ko tete tale sala le tsaka nyoso mende ka moi sina zali o pesimba mo valeur ya mobali eza efeka ndenge mo pe na ndenge mobali ndenge mobali no azali e pesimba mo valeur na yo donc alinga so na mobali no so ka bimi il faut ba lula ye so na otambola na ye il faut batu ba lula ye
balinga ye. Très bien. Pour ndenge na ozala l'aise. Ce passé Terminator a trompé au Limbisano ya. Mais on na monté papa. O tromper nga. Que non trompé au Tu sais par exemple. Par exemple. Ce qui a trompé au Libale Koufi. Ce qui est commis. Na lobi bien Tu par exemple. Par exemple. Na obo a été pour tromper. Mais on ne tromper te pour na obo te maman bien le baki. Obo c'est nga ke so na tromper yo obo ya nga te yo ça ça. On a le bien on a TV. Hein? Mais d'abord, il y a une pour tromper. Monsieur Sarana, il y a 2 minutes, il n'y a pas de temps. Et là, monsieur est quoi, il a un moto, à Kanaki en côté. Et il est brisque. Denga bimara banda boye, moi si mon boye, aye koko isaye à quoi. Ou bien à se à masanga, mouta sale loko moba après aye ko regretter. Mais ce que a seigneur pardon. Très bien. Passé Terminator. Oui, papa. Par exemple, mère bio, mère nabiso, oyoki, tout le monde a un message moko a trompé. Roboye. Bon, il y a un robot était, hein? Un robot était, ngana comme mukolo, age bendani. Question dans la bandeli. La question. T'es un robot était. Soki moi c'est dans a trompé yo. Okangie qui a trompé qui yo. T'es un robot était. T'es un robot était. Nazane ti mère bio. Un robot était. Un robot était. Na rolinga a expliqué nga ibandagi ndenge nini, kindegi ndenge nini, zonga mo ndenge nini pona yi bakaka mais na rolinga tout na sala tout. Na limbisa ye comme ça to continuer vivre ensemble. Pour bako se tromper oyo batu ba se trompa roi Asiris na Bible soki kobimana moi si mususu eza ko tromper donc a trompa ka reine Vaski. Ah oui, bah masola ba Bible na Platon na Bible te hein to sola pe na masola mokili. Mais ngana za mosala na Nzambe na solo la kaka. Ouais Bible non. Eza na kata téléphone. Papa, Bible ya na téléphone. Bible ba tambola na ngoti. Ato tamboli nango ekokoti sopelo la te. Te papa. Eza makambo ya batu. Manga na terrain na te ba lola na te. To yebi lobité, to yebi lobité, to yebi so kufita okinde wapi to yebi nante. Bien sûr. To ba to masumu na se amokiyo tiganga ko mama banzela wana ba lola wana te bien kama wesa ba dégâts ngwana ona muso ayembi anzamba longola ba ange tala ndenge mai ne tona ne ça butika biso butika to vana pe calme bilima pasteur. Bien sûr, bien sûr. Vous chargez bateau, bien sûr. Kabi numéro Bible, ka Bible. Bible n'enzele ya lola. Car yo Bible te ko chopelo so finalement. Te ko tsaka moto lola te moto mo soki e bando ko tsaba bato lola de bato nyonso to so to na ngona bandaku de sito ko ta lola. E ko tsaka moto lola te Bible. Ya na yo Bible ni ki bato ko ta lola te. Pour nous mona bato to saka biso nyonso génération na biso banda 1960 banda ba 1960 ti ba 65 ba onyo su bazana ba koko ba papa ya mikolo ya kala o baza ba 47 46 muta bazana ba bible na banda ko me mutakelo lazate te pour que lo la fausse habite ngolo bani te na lo ba bible za bien faut kufa na pour que lo pour que lo la faut kufa mais oui so bato ba kufi be so ba kelo la te royer ba pété po romona esprit ba mona ngote parce que makambo yo lo besoin na formation na ngoju en wapi makambo na zolo ba na jo information par rapport na jo episode que mutu moko na na kota lola poisa na bible azate donc bible za na livre oyo ozotanga masolo ya bana ya Israël ozotanga Moïse mwana Israël pe première personne a comme bible a comme Genèse de Genèse jusqu'à Deutéronome, eza nani Moïse. Donc, à tous la Bible, eza te que y a un de côté la lola. C'est tout simplement ce que j'allais dire. La vie. Passé Terminator. Aujourd'hui, c'est la bâtonton nino ba otala biso siko. Ba homme cell risque za nini kozala homme cell na ba âge élevé le quoi ba âge na ba
plus de 50 ans. Risque ya ni poto. Parce que lelo na poto tout le monde a peine we monta ku finanda bazaki yemoko. Lelo na poto to vanda boyo monta beli AVC pour vanda yemoko piquer crise. Ake se retrouver dans l'hôpital, a comment tambola na beki tout ça AVC ba homme seul baza trop. Marqué ba femme seule pe baza trop ba homme seul baza femme seule baza trop ba homme seul baza trop. Oui, et surtout la génération na bino bozé belé ou boza ba homme seul. So ba otalo na TV est-ce que kovanda bon tu pourquoi ba comment ba homme seul déjà et pour nani mais kovanda sans moi si nanda ko risque zani. Bon kovanda sans moi si nanda ko risque za lokola ka yomo tu ko bimisa mo ba idée. Kovanda na mwasi nanda ku soki mwasa zate okokuta na peta msusu sali crise comme moi na zate mwasa zate donc tu vas te retrouver tout seul mutako réanimer yo azate donc c'est très important aux ana mwasi nanda ku parce que ça fait plaisir ya aux ana mwasi nanda ku moi ça c'est très très important nanda ku ya banda rolandela yo pozo landela et pour ceux qui y pe mo sakwei yo mobali mutoko yo ko réanimer donc vie des couples est très important na ba mboko tozo vanda boy est très très important risque ezaka o ngana koloba ko sala shit ko sala ligamo ya bienté et puis nzoto komiso bienté soko sana mwasi a rodinga a remettre yo en cause et posons la activité na yo mais ça na moi cité c'est triste quoi. So raison zani na génération na bino boze belé bwana basité. Bon basi bazo funda mibali ki mibali to mabe mibali pe bazo funda basi tozo funda basi ki basi baza mabe so kotala soki tokenda ngo bibliquement tokopesa nde basi faute po basi bato babandaka mabe ada azalaka ne bien na jardin d'Eden azalaka ye moko ye kaka na nzambe atikali mpe kodesobéir nzambe te mais ntango akomaki kaka na mwasi nzambe apekisaki bango kolia mbuma te selon la Bible mwasi ake ale mbuma mpe mabe eyaka nde place wana. Donc et puis mokili ebe barande bon donc ozala na mwasi malgré ba défaillance ya mwasi malgré ba faiblesse na ye raisonner mundele abengi mwasi septième bête après les crapauds après les gorodo moi ça après les gorodo mundele mutalobi bon menga nakum nazo sepela na mama bio parce que y a talisipe bere ya mibali atalisipe bere rabasi yengo pa kumbeli lisolo kolobaki soki azana mobali soki mobali na bimi donc il faut mobali ozala propre ozala batbalu la rayo bon des amalamu na communauté na biso to na ki mobali cité ya mibali nyonso na mokili donc voilà pour ba tonto ba otala biso bazo ka sonia ko affronter média pour ba beninga belé pe ba tonto belé même na ba Angleterre aluka mwasi ba tonto belé et surtout ba génération na bino aluka mwasi 50 ans 40 ans 40 quelques aluka mwasi mazo bango ya na TV parce que ils ont ça la soni ni ko bisa bango mais balobi na biso ba Congo kufa nsoni kumona pasi sozo kufa soni ndo kumona pasi ngana yoka na soni te nazala pe na posa ko yoka soni te nazala ina mulonga ni ngana lingaka donc oyo ye avandeli binoa na eba sona lancer mbela na 4 coins du monde ngana yebelela na yebana moko akomona na mibale 10 20 30 bakoko bima mais nakozwa kaka moko yango napondaki moko na nga ntango abimi boye apesi flash na bi bon naponi ye mama bio ye mpe avandeli
liboso na yo et puis tozosolola makambo bolingo na biso eloko nde nazokumisa nzambe en tout cas bolingo na biso eyebani partout okoyoka mobali ya mama bio okotambola na Courneuve Drancy okotambola na Bondy okotambola na Montfermeil okotambola na Paris 15e Paris 16e. J'ai béni mon fils Ben Tangu Lilo Zapata. J'ai sali Wanko Vermilo. J'ai sali J.C. Mouakou les Juifs Noirs et Chimita Mamona. Donc côté tout nazo tambola bazo donc na yebani les lo couple yebani vraiment il y a passé Terminator na mama bio. Donc on n'a pas mboli nzambe magasi. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Toujours continuer, quota là. So, vous confiez na pasteur Nini, ou ça la comme conseil na bino ya bolingo, so y problème que vous ebisi. Bon, ngana linga ko confier makambo nanga pa pasteur te. Pas mon pasteur aza moninga nanga moto. Yépe ce qui problème ça, c'est que yépe foyaka ko confier nga ba problème na ye. Nandeni ya pasteur. Nga pe pasteur. Pour nani ngana kendo ko yebisa ke bangamba couple na biso bon ya yebisa ngamba bangamba couple na bango te wana za ki domination ba benga on. OK, donc to na droit de même bakambo ya bolingo na biso ba pasteur. Oh pasteur azam soko memi bolingo no pa pasteur awsani aw memaka tant sous conseil. C'est comme si je te disais un truc selon mon couple. Yo peut tant que mobali au groupe ça peut conseil aux hommes tout passer on peut ça conseil montonnier surtout pas dans le droit à couper ça conseil et ça va passer ba conseil spirituel pèse la gaming c'est tout ce qui passer après ce conseil à couper ce conseil na Bible ya bana Israël après ce le conseil et l'ongwe Congo et comme na Israël comme ce ba koma ba vie ya batu belé ya Israël. Donc okokutana nango pe awa na Bible na Bible donc makambo yangwana ya bana Israël so bazoteo Bible bazoteo makambo ba babylonien bazoteo makambo ba bana Grèce bazoteo makambo bana Éthiopie Éthiopien bazala ba esclave en Égypte donc baroteya yo Bible donc makambo mingi bana ya Israël kaka. So nino sepela pas momino ndo talayo. Bon ngana sepela na mobimba na ye na sepela ndenga zalaka calme aloba na yepe bien ya solola bien na sepela na ye ndenge na monela ye na ninga ye pena. OK. Mère bien. Nino sepela pas passer Terminator. Exactement, il y a réfléchir. C'est sa question où il a la deuxième fois posé question au yo-yo. Le besoin dans le but physique, non, pas physique, parce que physique est gros bébé. On t'a quoi avec maladie. On a l'ingrédient tam soupe à ramonene. Le bon a belé à connu à ta mécoti. On l'ingue souté. On a l'ingrédient pas à pembe. Le bin a comme mouindou. Donc ils ont sepel na sepel ranaen d'engazali. Et le carandé na sepel nango parce que nazomona ndengazo solo na barami ndengazo solo là parce que ndenga on a mona ki na ba vidéo ba tindelenga vraiment batindelinga ba vidéo ndeni batindela ba émission na ye belé batinda ba batindele na bato ba ya bien bazolo ba bien ba bazolo mabe batinda ba émission na ye mais loko sokona bandeko kozela na yoka ndenge nazo solola nanga est-ce que solola nanga ne na yoka na ba émission ou azana ndenge muso ko solola donc là on a ce plan na monique azaba tumi balé on a mona na nazomona na ba émission ntu muso semaine ndenge nazo solola TV lonsus ils le musus donc bazaba tumi balé na kati ba solola bien après tout ça non ils ont un bébé donc comme ça un bébé spirituel au lia nanu o me la potopoto lobi nango esenga folia obuka minu obuka mikuwa tout ça donc il y a un bébé il faut tout ba comportement nango bana lingi o metam so za na comportement mususu nango linga ngote ou bien nango za na comportement mo boye
na kolinga ngote. Donc au fur et à mesure nde to banda koyeba sikoyo eza ndenge nini eza ndenge nini. Et comme olingi pe lo olingi pe dans ça nini ya malamu ozwi ya mabe obongisi. Ya mabe obwaki ya malamu ozwi. Oya obongisa obongisi. Donc voilà. Maman mère bio aux française? T'es na française té. Ah, française té. Est-ce que au corps pour linga pe mobala zanga mukanda? Parce qu'il y a des films sous la catégorique, il y a jamais ko bimana mobala zanga mukanda, jamais ko linga mobala zanga mukanda, jamais ko linga mobala zanga permis, tout ça biloko na tout. Est-ce que youpi au ko linga pe mutu moko azanga mukanda Pour la nationalité ngana française té na zana mtangunda. Ah, mais voilà ko teko l'équipe wa française. Youpi ça ko 10 ans. Na zana ngunda donc la nationalité moi kosomo esala marwana esali kina bayaki na tout ça zana mwanza parce que ka rouge tora parce que ça zaka ndenge moko et mutabota mwana mukanda zati muto to yaki na mboko to kuti mikanda to zo koluka yo petinga peta ona zoyi mukanda wana na bota makina ngote to na luka ki yango na senga ba pesinga. Et puis moto tenda pesa mutu mukanda préfecture nda pesa mutu mukanda donc nanzela mutu wana ndesali ke o e deto yo lingi mutu ozana mutu munke non azana mukanda ou bien kolinga te pona moni likambo sala matro on appelle si prophète Israël Mbote et puis on appelle si mon pote Franck on appelle si Mbote mingi na prophète Mbote. Oui, il y a pas de souci. Bah précis de la carte Espagne maman na Sahel bisika zela en tout cas na pesi Mbote mingi. Likambo oyo grande sœur nanga benga kinga bazana deux grandes sœurs nanga ba semeki na yo mami na États-Unis na famille ba bazuba pa solana yo na Izabo Siko. Izabo Siko. Na mami bazana ba solana yo ba semeki na ye. To cela ka makambo oyo. Okokuta na mutu mususu azana papier te. Mais andimi afanda na yo. Mais ça basi mususu bazana comportement soka azui mutu azana faible amoni kazana niveau ya faiblesse wana abandi ko se comporter ne mabe. Yango to mona akina suka nango mutu na petanga ozwa mukanda akimi na ye ou azongiseli yo monnaie oyo banda ko sala ye. Mais pour nanga eza erreur ta mususu mobali ya vie o nzamba atindela ki yo ye wana yo sikoko ko mazana mukanda te yo boy obike na ko aider te parce que azana ngote mais entre temps o fanda naye na mona mama pesa trop ozo fanda naye bamusu babotisi na bana mais asenga mukanda olingi ko pesa mukanda te eza na sens te c'est que olingi mutu ante c'est mieux kutu olinga na yo te donc obike non na linga te mbala bana mikanda te obike olinga te que aucun ne kolinga mais olingi ko aider mutu wana te parce que kozwango à travers yo ozomo mais eza erreur ta mususu yo nzamba sala ki o grâce oye comme moi si ozu mukanda mutu wana petango aye nzamba tindi e pa na yo po yo pe osala yo po pesa tete na nzela na yo nde muzamba nga pambola mutu wana lipambolo mse utaka na nzela mutu nzamba pesi yo eza po na yo eza po pambola opesa mutu tel eza po o aider mutu tel ta mutu mo oya na mboka mo utamboka mo boye nzamba tie na nzela pe yinde fo aider mutu wana maintenant yo kali na to mona mapamboli mususu ebunga nga penda comme ide wana ya basi bazaka nango ke ya kolinga mobali sa mukanda te ba nyoko laka ba mibali na bango parce que azana mukanda te comme kotinda tinda ye comme ko sala makamoko encore parce que azana ngo te en tout cas eza ide moko bien te. Très bien. Merci beaucoup na passage na bino eza première partie émission na bicho avant tout banda deuxième partie pour permettre de remercier le vénérable grand maître choisi Matata Olanda bicho. Merci pour tout. Merci na Chancel Bemba de Midi Silas Kantompa mon mboka international mais chaque Elia Idoka Mbe en Angleterre Junior Malaïsa le mystérieux. Il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo Carré, Terry Badika, les cavaliers solitaires, tu peux s'imboter belé, tu peux s'imboter na Fabrice Massamba, Red Mouta, English Fada, Père anglais, tu peux s'imboter na Guy Baena, colonisateur de la SAP, monté ma Sylvie Baena na Ratsa Italie, Ndeko Yabibish Baena na Paris, tu peux s'imboter na Kéline Tsumbo, Oshep c'est Paris, Wabilamba.
Maman Philbertine Samba, moi c'est Docteur Samba. Charlie Mito, était à Souka, niveau Souka World. Evan Tumba, Nakati, on vex patron, Topé Simbote, Evan Tumba, Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle, Junior est là, la plafond, Topé Simbote, na Elbito Coiffure, na Saint-Denis, Tchakso Lumingu, Topé Simbote, tout au bâton de Bisombote, Internet, comment vous êtes belé, Boran d'Abisso. On a habité sous Bozana, Batou beaucoup remercié, Tabani, non, pasteur Terminator. Sozana Batoko pe sambo te fatu bana deuxième partie ya émission na biso. Bon, nga na pesi mbote na Yama Mitsungu na Italie. Na pesi mbote na ndeko na ngai ya makasi papa mobali ya chouchou. Donc na pesi mbote na JC moi pour les juifs noirs. Na pesimbote na Chico Ferry. Na pesimbote na Junior Mundele. Et puis na ba pasteur Moussou Florine, pasteur Florine Pangui, pasteur Marcelo Tunasi. OK. Et puis pasteur Moïse Mbiye et puis ba frère Nanga Moussou Mike Mamona na pesimbote bon voilà. Mère Bio, occupé Sambote na banane na bato botala. Depuis na pesimbote pa ya le 00243 biya Willy Moucheli na kacha Dijon. Code mondial. Babi Mère Bio yeyo, babi moi pakola misala bien bana ba oli ya TV. Na on continue na ko pesa mbote na boss de boss babi merci pour na balobi kalate micro ezo kita. Donc on appelle si merci balobi Alex Yokoyama babi na Angola fast food na Angola ndemte sala mikolo na ndenga mukete to na restaurant ka moko na kati Angola et yango ndemte zo pesa makambu na pesi mbote na nga na Vanessa babi Vanessa chevalier de guerre comme on est en na chevalier donc on a ba chevalier te abi mutasi masola ba parfum babi parfum Shogun na kati Chalon sur Saône kalate zo na Dijon. Na yeko pesa sumbote nanga et pas ya Claude Nchourou depuis Brazzaville. Balobi ye mutasimbi masolo ya ba karaoke tout ça na kati ya Brazzaville. Après cette adresse na ye Rima Touba numéro 2101 chez Claude. Na pesi mbote nanga na Foster ba Falanga balobi ba bonne guérison à toi pasteur à solo na pesi mbote nanga na Mami Bosiko. Mami Bosiko na Isa Bosiko wana ba rolia mbongo ya pasteur Terminator mobali ya mère Bio la Lyon la minère à l'âge avancé na pesi mbote nanga na zo remercier balobi Migeniema en tout cas na remercier ndongo ya mbinga na fauteuil jaune ezaki rêve nanga lelo na kokisi rêve nanga grâce na yo et puis pasteur Terminator à côté et puis bato ba kochakanga nana ba coach nanga ba coachanga ba sali kilo nazala mère Bio la Lyon la pesi de Vic Mbote bisika zali et puis en tout cas la s'appelle makasi na pesi moi ya maquillanga lelo na ti perruque nanga ya rouge ba changer nga et pas ya bi grâce ya kibangula ba bi maman na Soraya alingaka ya po maquillenga mon ba maquillage c'est le moi nga mo na se maquiller pour maquilleuse nanga ayete. OK. Donc na pesi mbote bisika zali muta conseillanga di yo na pesi mbote linda balobi mwasi nde taille bisiko za papa di yo na pesi mbote en tout cas na bosanité pardon na pesi gaz moi na Paris ba jeune à Paris ba kolo bilele balobi mbila mikiliste bogar mondial na pesi mbote kalate tozoleka na émission moko yebi na pesi mbote na balobi Prince Kibuka balobi bilele toujours na ozela ndongo lakaki nan na zuite donc merci balobi Annie Okunji mère bien oliate talaka ipakola mesa bien en tout cas merci beaucoup na pesi baki bangula nyonso bambote belé stone bisiko zele mbala Bénédicte na pesi bino mbote merci beaucoup. Très bien. Deuxième partie et singara tout pour ça na moi liboso mukia s'il vous plaît. Na kiti tout pour ça na raboy ngina pour ça ni mukia. Maison awa tout ça chez maman Nicole Malonga. Yaka esa na poto ne boye vite. Yaka tokisi na metro
château rouge Kayao. Oh Kayao awa. Ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la noyée bas. Ça comme on a d'abord à chaque fois nous la métro. Bisa batani ngoko le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place de côte. Avant mon mboka, maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazotambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza. Awa na Château Rouge na yepona kolongola batampo ba maman. Banduka ba maman oyo bazana besoin osala taille pona kokisa mamuno. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Pour les filles. Non non. Yo je m'en atte. Oh là là eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobengai na Lesi yeyo azobongisa loposo apodi koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto ezoteka ngo légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Deuxième partie, émission Pasta Terminator. C'était ma mère vieux. C'est là tout le monde on a un gros plan. Nous avons un gros plan, on met balai. Et ça, bien, s'il te plaît, c'est le tout s'il te plaît. Za mutasoni nga. Yo. So tanga za mutasoni. Solo. So batu ba za lokuta bolingo na bino. Beaucoup bisa bango nini bato ba lo bakeo bozo ko sabato bosa ba base.
c'est bon, pasteur. Bon, on a le coup parce que ça fait deuxième fois maman quoi na mabele. Donc, nandeng to banda ki na émission on a eu mona nous nandeng payé boy pété comme solo boy donc mama yaka ngapena to biso peto kenda kuna na mboka na ye eza solo eza marmo solo donc batunyo so baye bakeza solo donc to kenda malembe tinzambe ya kosala na kangisa moi mi solo et bon na mona na famille ya madame Ozo sala nga nazozongela semaine tozobanda le vendredi lundi nazongeli akayo ok lundi nazongeli mère bio bat baolo ba yalo kuto ko seboni ngambo wana kota na makanisi ya bato nde bazoloba na mutazoloba ndenga zokanisa ndenga zomonela parce que yo ba mona ko na ba TikTok on pe YouTubers bamona na YouTube bamona neti yuzulu ka matalana bazo ba kanisaka ou ba kanise belé hein mais bon ba kanisa bon na luka matalana na luka visibilité nga na mère bio na na visibilité malgré ba musu ba yebinga c'est normal ba yebanga te ba musu na yebi ba ngopete pasteur ayebana de pas depuis nga na yebaka pasteur te mazali na visibilité nga pe na visibilité donc on a visibilité te pour na zara nango déjà même on so toke na kino ba mère bi ba izanga ata ba mère bi ba comme belé les vrais mère bi ezandenga donc ils ont matalana te et là on te banda peka na ji et là on te banda na ji comme ya solo effectivement ke ba kanisa bongo parce que tangu na le baki on pasteur a le baki likamboyo na mona ki on peut ba ji ba vérité parce que na mona ki comment fait-il que mutakole kana télévision le barabu tant on a vu yango moto a pesa kingango alakisi ngai natali yango nakasika ba aventure pe ngapi na binini na répondre na courage ndenge ma courage on zama pesa yanga na ebi ngapa na ebi na ngate biska courage yango hôtel ya pe na ebi na ngate moi le béate na répondre et puis papa répondre première visite toyaki na baki na kena hôtel na rasi tant to sola kana otuna ngai est-ce que eza ya solo to ya lukuta na baka noni moi na peso réponse exacte il faut na ya na nunga moko na mona ye na miso comme ça après si manango to juger c'est bon ou pas parce qu'on sait quand même bani na ye première fois na moni papa deuxième fois bino boye troisième fois nga na ye très bien Chico les années ya pasteur nasir bo mikolo bozo causer mais pasteur na mère bio bobimaka après mariage et la nuit de noces bon et la nuit de nuit c'est ça nuit de noces bobimaka tikuna faut balaina na po bobimina yo bien te nga logique wana nazana ngode yani ya nuit de noces oh mais vous a pasteur non naza pasteur mais naza le pasteur le rôle la pasteur Marcelo naza pasteur loko la ba lignée nanga na linga o na salle la na kuta on pas pasteur Marcelo qui ya bala yimos na va coucher na oui so wana ba lignée na epena fotambola botisa yimos na bana après mariage te babanda après mariage te ozala kati te ye yokte ba bongote bref natangi ye po za firnga naza le rôle la Bishop Chatumba. J'ai salé Bishop Chatumba Zongi Mikili. Na mona qui dernièrement, j'ai salé Bishop Chatumba. Donc, nga na robimana ye soki toza na biso na posa. Oh, oui. Soki toza na biso na posa, ya robima, to bimi na biso. Te yo fukanga motema ti ko bala. Na kanga motema na singa to na ba chaîne. Mais bi boloba ke no eze kubo. Obinga ngo kubo. Ko bimana mwasi na obali. Bonso na pasteur ya mokili ya lelo. Na Abraham na leki muninga. Est-ce que na tunyo question na? Te po yo zoloba ke po na za mosali ya Nzambe. Abraham na ba pasteur na leki baninga. Abraham aleki ba pasteur nyo so mokili. Po yo pasteur place nyo so kozala ba pasteur obando tanga Abraham. Ma Abraham atanga kombono te na Bible beta le solo na yote. Monika Abraham aleki yo. Mais Abraham abima na Agar.
abali ye pete baboti mwana Ismaël papa na ba musulman nyonso. C'est mystique. Hein? Mais ça peut être la Bible, mais bien sûr. Bino te abiso ekobo osimba yete. Soko landi ba prédicateur à lelo mingi batei loyengi. Batei na loyengi. Yaza mwasi nanga ngamona lingala ngamona zo memaye malembe tozo kende ne tozo tambolela. Donc soki naza na posa na ye na webse mama na posa na yo. Ah, oui. C'est ma femme. Et puis ba famille na ye nga na ye bien que nazo au monde a mon sérieux te pasteur n'habite merveilleux ozo permettre bobima avant mariage. Faut des thèmes ko bima ozo ba ko bima on to kende feti. Te ko bima pena bo. Il y a feti ou ya nini. Et on passer rapport, Ah, un si prophète flamme bote bisika zali babi miso na nzambe quoi malgré na prophète dans mon kaza koto. Et il y a une raison na ndenge parce que eza makanisi na ndenge za bodo yeso ka zui mwasi donc mamba ozela zate pour vite fait une fois avec action papa bokene kene gamba mbang yepo linga non de yebo mbang penate mbang penate ndeni oya lie bilo kambwa salamba gwe bilo doke na sima ala ndio kolo wera te automote si quoi les pommes ça qui est toi on a ba idée différente parce que na no bani neti biso mi balebo ya le biso na posa na biso nga neti na yele loboye so papa linga ali asafu donc ali tata funaka. Donc le bani parce que moi ni boye banité bali na lela bongote le sexe moi si sexe rapport sexuel ils sacré ils ont eloko ba respecta kango au monde parce que ndé tous absolument balé boye toye banité ah tous meka oye banaka. OK Maintenant pour na ko passer niveau wana et comme le rome ah nata moi sine oui va passer to benga na bongo mais qui dit femme et le biké moi si oyo honoré pour nazabo mbam so linga na ko linga pe parce que balinga ça linga lokote malgré tout na ça pas vérité azana télé ko yana baramona to ko linga ke ba ozwa bote o betaka te to bansi pardon te na sexy ah sexy là e bandaka ka boye te na sexy bo idele wuti wapi te na sexy na sexy no oyo bansa ngai bon ozomoni parce que il faut moi s'il faut qu'on honorer moi c'est pas honorer on a bien assez et puis ni sous dans le bas avant de passer ba acte wana faut te ba passer ba examen avant passer rapport un rapport pour moi qu'il est comme ma bé ne tout ça to yebanité on a reçu to au quatrième fois to yebanité santé na de santé na nga yebité ya yenga pe na yebi pété mais beaucoup ça na préservatif et pas sukarat bon c'est pas suki na sukapi be ya sukapi parce que faut dire que l'examen ah le bien ma bête c'est une bonne idée voilà ah PCID et ça idée bien parce que Borozala sur Borozala yo za la sur amoninga ou pas za la sur mais pourquoi n'était bozeli après mariage qu'est-ce que pourquoi toi biso peut oui tinde ko za bongo après mariage ça nango bongo ce que yi mais kangat bamushigi breketa so non te oya te parce que ngape so talanga bo yaka yaka poseya donc bien sûr encore pendula ta ba sexy bo on peut ça passe ba juja donc ngana zo sengande il faut honorer donc kono peut-être il faut ya ba mbongo belé suki ndenge nini suki te suki o sa te to na mais soki ye na ngo ile koleka na ngo pe te le kate solo te wana na to pasteur ali misanga to ka ko le kate parce que
naza na principe nga na principe nanga naza na principe nanga beaucoup de foudre ezalaka mais bakutana mpe bakutani mpe boye eleki mais biso ya coup de foudre te toki nango vraiment na réalité toki nango na vision lointaine to vivre il faut toyeba moto parce que ya ebinga bien te bien te nga na makanti mabe pe ko ajoti asa ko sa ta ko juka bo beti vite fait pe papa un mois 2 mois pe aller moi tu la zaza akimina ozomona anabita ya osala ngo e ko ya pe ozomona petit na kaniba netika ba youtuber to ya nika bona beta mai na ngaka isende bolimi sanga fona beti ni mabe donc ata osala ngo te mais nga na mwasi to raisonner ngo pe trop na ebita osala to osala te pona nga pena se protéger qui pona likambwane komate moi je préférais que ceux qui a honoré nga ba tous ba moni que non wana penza moi si ya pasteur Terminator donc ba be ke mara mona eleka nango e sa manamo mais quand nazo ya abonné na yeka mo boale mo ba bandiko papa nzo parce que aujourd'hui c'est biso ni que osa femme sage osa facilité parce que il y a des femmes aussi 2 ou 3 rendez-vous dans journée et bah qui n'a pas un peu sexe bah on peut vivre on peut bima et puis dans ba misusu pe ba na ba principe na bango et différence c'est ça ni na moi sur na ba principe na op coup de foudre mimi na bolingo so il mo sapé si nous autres c'est que la femme faible bien ça rani expliquer ça et ça yangote abusu bakutana pile ba l'équipe passer na bango pape ba continuer ba vie et le but est que ceux qui ont joué mobile lelo bo leki lelo aux femmes faibles et ça bongote et quand ça m'appelle le pour bakutani pe coup de foudre pe moi si donc moi ça supporter yo tu supporter était bo l'équipe bo sali pe bo continuer pe vie ozomona mais là mibali musuba na maturité mukie ozomona musomona aza mukolo to mwana muke mais na maturité za muke soko oko sale biloko ndengo wana musom fi aza fi facile ozomona fi opendaka fi mwa c'est que ndeka salinga boy c'est que sala na batu musu ndengo wana et pourtant musu asala ngaka na yo eza mibali nyoso te juste ka pona ko se protéger et peut-être na zato na soki dur na soki ndeni eza bongo daka ngala ngamona micha moi charisme moi fier mais après moi c'est non mais ngala na bineti boy pona zaki dans relation na ibi makambo eza mbamba sika pa na ngati na yebi yango déjà donc nga biso ki ba honorer neti ya muta télé nga na muta télé babilo muso ba ko beta na boy on sait jamais eza vérité on sait jamais pona sina yoki dako ba fille à YouTube so abinga mère bio atuli yangwana sikoyo akeko linga pasteur Terminator ils ont ba commentaire ils ont ndengwana atuli banga pasteur Terminator po azelo so bio musala ba fille à YouTube ya YouTubers yangwana ba fille à Tito musana bango yangwana ozomona bakenda akako linga baleka na télé tout ça nde baleta msusu allez kuna basi basala que des locaux monsieur tu bisanga non bosu déjà mwana ozu déjà zemi babilo yango bongo donc nga pona ko lobaki il faut mobali a honorenga na ajo nazana ngo soki a honorenga te mais soki moto a neti zone boy soki a honorenga ajo ba mwasi nanga mkoloba c'est bien bon zo loba moto ko sanga je t'aime oui mais zo banga na monoko mais soki honorenga c'est facile et bisonga 2 minutes mais bisonga wana pe ndeme manga batu na liwa bisonga wana pe ndeme manga batu pe na barrière ozoma yaza ne mobali nga na mwasi nga na kokwa na mbiskadi wana te ozoma parce que na yebite lobby ya lobby biso monde to yebi yango nzambe mutu pardon nzambe nde mutu ayebi te likamso ko ya eza onga na kana kite na sala mais le bon na kana na sali yango donc ce qui moi si na ozana tout ça moi si na mobali na zoya na nga na zoya kutala mais il y a passé rapport sexuel sans que non malila poto pasteur tout ça supporter pasteur c'est combien de temps supporter on supporter bon en tout cas faut qu'on supporter ngape mama bio ayaki na noté ça fait bandaye ça fait 1 mois de tozo kokisa azala quitté na vandi presque 1 an
1 an sans mois-ci navandi nanga ngo na okoka nanga aoleka na bwena jipa mokuse nani ye yo omeka koleka na jipa mokuse na ndako osupporte te non supporte te oh donataka bajipa milai alors ata jipa molai yo kaka yo mpe kaka moto olati jipa molai yango non supporte te mais soki motema ngo okanga ndeni te yo ozolinga okangisanga motema na bakadena mpona nini ozobisanga kaka nakanga motema kapa oza paster bosala yango bolobaka tosala paster aza niama aza motu te paster aza motu te mpo ni yo olinga nakanga motema non aza mwasi na nga nalingaka mingi so nazomona ye nga nasepelaka na mwasi na nga okweyisama no kaka soki nakweyisami prese eyali nini prese yani yo moto olobaki tifi préservatif eyali okitasoletif te prese eyali mais mère abi pasukaka ti oui epasukaka mais soki ozosalela yango yo kolinga te kopasola yango fo yeba mpe nde basalela yango oyo epasukaka wana ezalaka soki obendi na mutu koto otika mutu yo ozwi mutu nyonso ko olati apres ntango ozoki kobeta ekosala mabe ekopasuka mais ntango otiki mutu nango kimia et puis ata bopase relation na mama ekozala toujours bien ekozala yango toujours bien epasuka so otie mabe so otie mabe nde epasuki so otie mabe epasuki siko bato baosenga bizu na bacommentaire na bino ezoya mingi po tondima bino bizu wana ezalaki bizu te tomoni te ya papi matalatala matos miroir d'angola dacosta chancel mbemba dumidi bolanda biso international Silas Kanton par mwana mboka bon est-ce que vraiment eza pena makambo so uki naza déranger est-ce que tokosala nzela wana na kotundu yango na suka émission wana tokomi na suka pete tokomi na suka est-ce que toza na télé-réalité continuation ya kofilme na palais eza eyali ok donc na palais tokopesa na biso donc base la télé-réalité ton fauteuil jaune en plus télé-réalité tolongoli on a sur la vérité studio to commission na chaîne na deuxième chaîne na biso ya sur la vérité télé-réalité pena donc bato ba la biso faut bokoma s'il vous plaît vous s'abonner remis sur la vérité télé-réalité place ba télé-réalité sika et bandoleka na ba pasteur terminator na ba tebele auto bando filmer ba télé-réalité donc mais ubika na moi respect fauteuil jaune ubika fauteuil jaune est-ce que bison on peut ça bon Zana pour nous bakongole bwana motema mabe eza niti likambo ne bakongole obika bakongole bakamusanga likambo ya bizu ekomo ndire na yebi te bizu siko bakanisile tini bana tembeti ke quoi kende ti bokosa bongo bizu nde makamba solo après bon nga na koteli bato wana mwa moke chéri na koteli nanu yo nanu mwasi na nde na koteli mais bato nde baomonela bolingo na biso bango bazalaka na posa bizu awa pesanga kaka bizu kanga miso nakanga miso kanga miso yebisa caméra zwa ngai cameraman zwa mama te longono maboko wana tie mosusu bato bakasokosi te maboko fo kosimbaka simba na kingo te bandila na bison mpe omoni te yo ozwi bizu foto pesa yango gute ozwi bizu oyoki te nayoki oyoki yango ya te omo ntongo ozwa mwa pidere ntongo ozwa embrase mobali basimbaka na matama donc yango fona simbe na matama apesinga bizu mwana bato bizu mpenza donc bato balingai babizu bizu yango wana mwana bato apesi oyo lakosta yemba bizu nalingi su moto adérange nga su te botienga pandi
napesa bisou napesa bisou napesa bisou bisou on bapesa ngo libosa télévision bisou mosuni donc bomoni on a simbi na matama na mandefu nyonso na simbi on dona lingi souté oki ndeni ba dérangement na yoki loro la santupetelo aye kotikela nga fumbo na makayabu na yoki no voilà voilà on a les net bisous bisous mosuni. Bon, merci beaucoup. Tu écoutes la télé-réalité. Nous avons confirmé que si on a la télé-réalité, ils ont la vérité télé-réalité. Bon, en tout cas, il y a le monde entier. Donc, télé-réalité, ils ont continué. Il y a Ngai Mama Bio. Mama Bio, ils ont continué à la télé-réalité. Zamba bate la bino makasi asunga bino boza ba famille na biso donc monde entier partout par-ci par-là tout ça la Mama Bio donc tournage il y a télé-réalité et Robanda je crois na 20h hein 20h to bandi télé-réalité et puis tout ça invité lobby chaîne Ebanolegeza sur la vérité télévision. Chaîne sur la vérité télé-réalité. Chaîne Ebanolega sur la vérité télé-réalité. Télé-réalité. Sur la vérité télé-réalité. C'est bon. Donc toujours kutana kala mingi te. La mère bio ça 2 jours. La mère bio ça la 2 jours pena. Merci. Merci na bandi kutu batali biso so ibobola na ba télé réalité ya passé terminator ni basala la vie ne mère bien na ndako ya passé terminator bokoma sur la vérité télé réalité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Solo la vérité.